évolué avec une pensée unique, nous avons voulu aussi qu'il soit mis clairement que le respect des libertés fondamentales, le respect de la démocratie, le respect des droits humains, c'est aussi la prise en compte des droits d'existence de l'opposition et des droits de l'exercice de l'opposition. Ça a été marqué. Et pour éviter le dédoublement des partis politiques, nous avons dit clairement et obtenu, après multiples débats, échanges, nous avons convaincu qu'il faut rapporter tous les arrêtés qui ont dédoublé inutilement les partis politiques, notamment le cas du MLC, le cas de MCR, ainsi que d'autres partis politiques de l'opposition qui ont connu cette situation. Nous avons obtenu aussi de manière tout à fait claire qu'il n'est pas question de devoir pendant cette période ni modifier la Constitution, c'est-à-dire réviser la Constitution, ni apporter une nouvelle Constitution, donc pour faire un changement. Et ça, nous l'avons obtenu sans embâche. Mais le dernier jour, quand le front s'est retiré, nous venons de constater que, comme il n'y avait pas une autre personne pour faire sauter les arguments de la majorité a profité même de notre absence pour insérer l'article 5 de la Constitution en disant que à tout moment, on peut consulter la population pour un référendum. Alors qu'au bas, nous avions dit qu'on ne peut pas changer la Constitution ni par voie légale, législative, ni par référendum. Nous avons obtenu beaucoup d'autres choses. La majorité avait voulu aller au-delà, donc vers 2018 pour le début du processus électoral. La même chose pour le rassemblement. Mais nous avions proposé avril 2017, c'est un délai supplémentaire constitutionnel, mais nous sommes arrivés quand même à obtenir qu'il y ait l'organisation de tous ces scrutins, de toutes ces séquences en décembre 2017, c'est-à-dire décaler de 365 jours toutes les dates qui devaient avoir lieu en 2016. Je crois que le Front a fait un travail important. N'en déplaise à ceux qui pensent que nous sommes une quantité négligeable, nous tenons à rappeler que le Front pour le respect de la Constitution, à travers le MLC, nous avons toujours été présents à tous les rendez-vous de la République en donnant le meilleur de nous-mêmes. Déjà en son temps, nous avions participé à la reconstruction, à la réunification du pays, à la réunification de l'administration, de l'État, sur toute l'étendue du territoire. Et la dernière fois en date, nous étions aux concertations nationales et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour bouter dehors l'ennemi qui déstabilisait le pays. Et nous pensions que les résolutions de ces concertations nationales vont être appliquées. À ce jour, nous ne savons pas où sont parties ces résolutions-là. C'est pourquoi nous avons voulu cette fois-ci nous impliquer dans l'organe de contrôle. Nous ne sommes pas contre le président Tshisekedi, nous ne sommes pas contre le président Kabila, nous ne sommes contre aucune institution, mais nous voulons jouer un rôle, pas un rôle de figurant. Nous voulons jouer un rôle qui va être utile à la population. Ce n'est pas pour servir des marchepieds, ce n'est pas pour servir des accompagnateurs. Parce qu'à ce stade, tous ont un problème d'évoquer les dispositions constitutionnelles parce qu'ils sont conscients d'être sortis du cadre constitutionnel. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Et je continue pour dire que le MLC est présent dans toutes les provinces de la République et même à l'extérieur. Nous avons des députés provinciaux, nous avons des députés nationaux, nous avons des sénateurs, nous contribuons aux institutions délibérantes. Nous avons même un gouverneur des provinces avec des ministres provinciaux. Lorsque le rassemblement avait proposé le bouleversement de toutes les institutions de la République, nous l'avons défendu. Et il n'y a personne qui n'a donné un argument contraire parce que nos arguments sont des arguments objectifs, constitutionnels, qui sont en faveur des uns et des autres. Ce ne sont pas des arguments inventés pour besoin des sentiments. Nous avons même facilité la chose aux médiateurs en disant on n'est pas dans la logique de partage du pouvoir. Parce que sinon, ça allait compliquer l'existence de savoir qui prend quoi. Ce qui nous tiennent à cœur, mais nous ne souhaiterons pas qu'on puisse négliger nos arguments. Parce que si on a un accord particulier en face de nous, sachez que les hommes passent, les institutions restent. Il y a l'expérience dans le monde entier. Lorsqu'on se cramponne à faire des accords individuels, des accords particuliers, ce sont des accords qui ont toujours été fragiles.
nous pensions que les uns et les autres, nous devions nous accorder sur les principes. Nous ne pouvons participer à une telle démarche que si notre préoccupation est mise sur la table par la SENCO, parce que nous ne nous adressons pas au rassemblement, ni à la majorité, nous nous adressons à la SENCO, qui nous avait sollicité pour procéder à participer plutôt à une commission technique et trouver des solutions pour la sortie des crises. Alors, si la SENCO ignore nos positions, si la SENCO considère que nous sommes des poids mouches, quel sera notre rôle? Mais au moins nous-mêmes, nous sommes satisfaits d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes et ça se trouve noir sur blanc dans l'exercice, dans ces compromis politiques. Nous ne souhaiterons peut-être pas que la majorité puisse trouver des prétextes de ne pas participer à la mise en œuvre de cet accord en prétextant le manque de signature du rassemblement, enfin le manque de signature du front. Que ce soit aussi les rassemblements qui pensent nous accuser d'endosser une responsabilité dans la non-applicabilité de cet accord, que c'était nous, qu'on ne puisse pas nous accuser de cela, d'autant plus que les deux poids lourds ont déjà pris un engagement. Quel serait le rôle des poids mouches? Donc nous n'avons aucun rôle, notre seul rôle c'était d'avoir donné notre contribution. Parce que nous souhaiterons que les uns et les autres sachent, signer un accord est une chose, sa mise en application en est une autre. Il y a une constitution qui a un caractère sacré, qui n'a pas été respectée. Ce n'était pas la responsabilité du Front pour le respect de la constitution, moins encore du MLC. Donc ces compromis politiques-là, nous osons croire qu'ils vont l'appliquer et que la population ne puisse pas dire c'est parce que le Front n'a pas signé, c'est pourquoi on ne l'a pas appliqué. Vous savez qu'il y a un problème de respect d'engagement dans ces pays. Alors, si vous voulez que nous puissions jouer un rôle important, là nous nous adressons à la SENCO, ils doivent tenir compte de notre position, de nos revendications. Nous ne demandons pas les yeux de la tête, nous ne demandons pas l'impossible, nous demandons quelque chose qui est réalisable et si les uns et les autres veulent que nous allions de l'avant. Sa population boye. Front pour le respect à la Constitution, bakende kuna pona poste te. Tolobaki yango pe polele ke toko kabola poste te tozali awa. Président Kabila depuis le 19 décembre a commis na suka ya mandat naye banda wana ti lelo de 2 janvier azo régner na kati ya illégitimité eloko tokende ko défendre yango wana. Kasi bande kwa rassemblement bayaki koloba polele ke pona bango bandimi président Kabila atika na bokonzi. En contrepartie, terme wana eza na kati ya mukanda na bango, en contrepartie, bapesa bango gouvernement, pe ba kabola bokonzi, 50-50, nombre ya ba ministre kozala autant, nombre ya bata majorité, autant, nombre ya bango rassemblement. Biso tolobi makambo wana etali biso te. Biso na front tolingi tokende mbangu na élection présidentielle. Po to rater yango, co-organisé yango na le 19 décembre mandat ya président Kabila 2016 de mandat ya président Kabila et si là et bongi to récupérer yango mbangu po mboka na biso etambwama ndenge etambwisama ndenge bamboka mosusu ezokende. Alors yami ba le rassemblement basengaki ke ba dissoudre ba assemblée nationale, assemblée provinciale, sénat na ba structure nyonso bango na bato majorité ba kabola pouvoir ti na niveau ya ba commune na niveau ya ba territoire ndenge nyonso tolobi te. Constitution na biso mobeko likonzi et expliquer clairement ndenge nini mboka ekoki kotambwisama awa soki bosali ndenge wana bozomema oyo babengaka bouleversement na ba institution ya république mobule ekokota na mboka. Soki boyebi lokola biso nyonso ke ba député provinciaux mandat na bango esi eleki, ba sénateur mandat na bango eleki, biso pe ba député nationaux na février wa mandat na biso ezosila. Et loko toko sala ya important ndenge pe président Kabila mandat na EPC esili tokende mbangu na ba élection dans 4 mois, c'est-à-dire dès que tozali kosolola na avril 2017 ezali délai à 120 jours au constitution EPC biso nzela to sala ba élection mbangu pour ba structure ya sikaeya pour constitution epekisi ko sala ba arrangement o ba benga na lingala ba cop pour kabola pouvoir eza mabe yango na ebimisaka mobulu na mboka.
na makambo oyo balobi ya comité de suivi biso tolobi boye lokola tokotumba mboka te pona mikolo toyokani olie ezala 2018 soki 2019 olie pe ezala avril ndenge biso tosengaki avril 2017 maponami esalema toyokani na kati na ensemble na bato nyonso oke oyo torataki na 2016 tosala yango kaka na 2017 oyo convoqué élection présidentielle, élection ya député national, élection ya député provinciaux, pour député provinciaux pe pour sénateur et ça le en décembre 2017. Na yango pour biso bato ya front pour le respect de la constitution, tous à la sûr que ma date wana ba bengi na lopoto ba chronogramme wana eko salema et bongi biso to kamba oyo ba bengi comité de suivi. Comité de suivi ezali gouvernement te et qu'on gérer mbongo ya république te ezali kozala ministre te ezali institution oyo kozala neti police ya politique ko contrôler ko yeba toyokanaki ke élection ekosalema na décembre 2017 avant wana makambo ba étape ebele ya kosala ezali tobandi na parlement il faut comité wana ba poussa bato ya parlement ba pesa mibeko oyo esengeli po tokende na maponami ya mibale ko yebisa na gouvernement oyo bakozala wana que bo pesa makoki na sanduku ya leta po raison ezala te ke seni azangi mbongo ya misato komite wana kozala na role ya kosala plaidoyer kosenga na bandeko na biso ya bapaya Union européenne Nations Unies MONUSCO oyo par rapport à la résolution 2277 à Conseil de sécurité bandimaki kosunga Congo na maponami baya na misolo baya na logistique oyo esengeli na ngonga kosala plaidoyer ko benga bango l'air nyonso ko belela rôle ya comité de suivi ezali pe kolanda calendrier électoral na seni étape na étape lelo osalaki nini lobi olobaki tokosala nini mukolo kuna tokosala pe nini. Il faut ezala na comité moto ya ko pousser yango et après comité de suivi et ko bando sala monitoring ko pesa ka rapport na population poso na poso sanza na sanza sima ya sanza misato sanza moto bateto kokende comité de suivi eza garage te eli koloba nini soki moto zo gérer na gouvernement ozali lokola moto zali na caisse ya l'état okoki pe kozala yo moko inspecteur te okoki kozala contrôle te na lopoto babengaka tu ne peux pas être jugé parti lokola bandeko ya rassemblement na bandeko ya majorité bayokani kokabola baposte na niveau ya gouvernement biso toza kuna na caisse ya l'état te na baposte biso front tosengeli kozala lokola police politique na katikati kosala mosala wana ya kocontrôler ezali koluka baposte te mpona nini tolobi boye po soki totikeli bango bango moko baza kuna na caisse ya l'état bango moko ba se contrôler et kozala possible te ndenge na yebisi bino ozali caissière ozali en même temps commissaire au compte ou bien inspecteur okoki ko se contrôler yo moko te bokoyoka na mokolo mosusu bokokamwa makambo oyo tozwaki yango na décembre 2016 banda septembre tozwi baélection te ekozongela biso lisusu na 2017 wana ezali lokola komonela population po okomona kaka bakoloba tozangi mbongo moto akokontrole kuna aza te logistique ezali te makambo ya technique epekisi biso topusa lisusu élection na mikolo mikoya mpona nini nalobi bongo lere tozodiscute nde likambo ezalaki wana soki botali malamu na processus électoral na accord wana bakomi toutefois les comités de suivi à l'unanimité avec la CENI et le gouvernement peuvent procéder au report. Bakosala l'évaluation puis pousse à l'élection et asima. Donc comité de suivi na CENI na gouvernement bakoki koyokana po baloba tokoki te tokosala l'élection yango sima. Comité de suivi et kamami na rassemblement. Gouvernement et kamami na rassemblement. CENI et kamami na moto yo azo répondre na obédience ya président Kabila. L'air nini bakosoto contrôle. Biso toza na gouvernement te. Toza na makambo na bango wana te ya gestion mboka. Biso nde tozali pressé poto kende na ba élection. Bango bakozala pressé te. Siko tangu toko signer makambo wana population ya kotuna biso to répondre na bango na ba makambo wana to sali musala biso tolobi toko signer kaka soki bondimi ke
il faut contrôler à solo ezala. Ce qui balingi ba pesa président Tshisekedi bokonzi ya solo. Ba kopesa ye na comité de suivi te, ba kopesa ye président Tshisekedi akozwa primature. Abimi premier ministre. Lokola azali papa na biso, azali kulutu, ote akozwa ezali gestion quotidienne ezali pema. Bongo kizenga salaki ndengeni. Président Kizenga azalaki premier ministre, anomaki Mayobo ministre près le premier ministre. Bakoyi kozwa mutu mususu ya rassemblement, ba nommé ministre près le premier ministre, asungi président na misala na ye. Biso lokola to balobi que toza ba poids lourd te, toza ba poids mouche, to koti na comité de suivi pour na koya ko contrôler nde azalaka zo tambola. Bakoko tambola, biso to koko tambola na makolo, to kei na seni, to pousser gouvernement, to ke koloba boy à gauche à droite pour to répondre na chronogramme wana. Ezali makambo ya poste soki mukete. Ba oyo bazoloba biso to zimbongo ya majorité pour to bloquer accord. Bangonde baza ba gros poisson ba poids lourd. Bo biso ba petit mbongo to bloquer accord na eloko nini. To bloquer accord na eloko moko te. To linginde contrôle salema po mama. Bo mituna nanu. Carton rouge au rassemblement lobaki akobimisa carton rouge le 19 décembre 2016. Carton rouge ekei wapi. Est-ce que le président Tshisekedi a kundi carton rouge pamba a kundi yango en échange ya kozwa gouvernement. Bon. Ce qui est commis en décembre 2017. Nani a kosimbisa ye carton rouge. Il faut contrôler bandaka déjà avant l'heure oyo. Tozali awa tozoloba makambo polele. Ngai naza jar na tiaka mai na munoko te. Tosengi pe bato ya majorité balobela biso te. Po munoko akoloba ezali. Ba argument pe ya constitution ezali. Biso front pour le respect de la constitution tozali kadena na constitution. Donc pour Nabino awa maxi bien-être ayez déjà maxi est disponible awa na Congo Mikili. Maxi bien-être est déjà en stock, donc pour tous ceux qui ont ben biso maxi yango maxi Nabino yango. Donc maxi ezo sungaka kapona makambwana te. Mais maxi zo pesa pe makasi na nzoto ya ba papa ou ko sunga bino, donc pour ça là overtime na musala, donc pour ça encore plus de cailloux, économie pendaku et mata, donc économie et mata parce que papa dans la makasi il est plus capable, il y a aussi là shift à milai maxi na bino yango disponible na Congo Mikili, hein? Et puis pour na ba maman so ibolingi ke mbongo mata na ndaku papa gagner sous plus de mbongo maxi bien-être. Donc été il faut s'assurer que ba maman ba qui ba vacances plus de mbongo égale vacances. Donc toke data moi vacances. Maxi bien-être yango est disponible awa na kongomikili.com. Alors, welcome back to Welcome TV. Vous venez de suivre Binomo Boyo qui rien à dire. Alors maman to yomo yo ki ndenge mninga no mama lobi. Tant na ba na bino ke non ba wela ba pouvoir bocha nga tembe. Donc F Bazaïda penda lobby tant ba komaki kuna. Donc rassemblement ndimi le président Kabila a continué na pour na lobanga na bino président Kabila zala donc zala parce que muta ko kaya azate parce que ça mon nzambe. Donc ozo mona penda ke non ko signé en réserve na manki ya signature ya batu ya MLC na ba opposant mususu et la kisi mbala moko penda ke non accord wana eza non inclusive sans valeur. Donc ce président vraiment au bino bozomona ke non au président boté ce président za motema mabe mbala mo nga profiter na ye parce que accord wana eza na valeur te mais botala eloko président sali président alobi ke non atindi seko continuer kolanda bato baboya ko signer zongisa bango ba signer pour accord ekoma inclusif donc azo bonde la donc azo ko appuyer donc dernièrement na yebi déjà que non bazo bonde déjà F Bazaïda que signer kaka bazo que nous coûte na bato parce que président tindi donc sangisa bango peut comme bien donc azo na besoin que accord wana ekoma inclusif siko bino bolo ba que no président Kabila za mutu mabe bozo mona motema malamu ya muto. Alors mbala moko na vandi na tali na o pena za na motema penda ya bonzambe ya solo. Jésus-Christ ezalaka de la même manière, de la même chose. Les gens se parlaient de lui, bazolo baloba. Mais Jésus a vandi à tali c'est dans Luc chapitre tout en dans Luc chapitre 15
à partir du verset 3. Mais Jésus leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 5 brebis, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans les déserts pour aller prendre celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules. Verset 6. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Verset 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Omoni. Donc, nous avons déjà que ça a battu belé, on a besoin de repentance. C'était. Nous avons un texte message à nous avons dit que le chef de l'État a monté en malam, que le chef de l'État a besoin de que non, encore on a comme bien. Donc, Jésus a dit, si vous avez des égarés, donc vous avez signé quitté, donc vous avez perdu. Donc, vous avez signé parce que ça comprend que vous avez un problème. Parce que bateau basi bayokani na bango président kumbane masolo ti mukolo élection au salamaka mais élection au salama mukolo nini parce que comprendre déjà que non bazana na mubulu faut balukana nous poste ya premier ministre entre bango na rassemblement bitumba lobby ba pesi 3 kombo na 3 kombo na komba Félix Tshisekedi ezali na kati mais papa na alongoli comme moi na ye donc habitete au côté na masolo li soute parce que yo simbate. Si le président a besoin que non, encore est comme inclusif. Donc, il y a la bonne office. S'il était mauvais, il allait accepter. Donc, il y a un référendum. Parce que le référendum, ça doit être directement dans le parti politique, selon la loi, selon ma kamundenge, dans le parti politique, il y a yokanité. Donc, le peuple n'est pas le peuple n'est pas référendum. Oh, ils appellent la Constitution, article 5. C'est que tant que vous êtes en train de respecter la Constitution, il faut vous respecter les bandeliti nasuka. Beaucoup kotaka na ninité. Président Kabila, il est légitimé président de la République du Congo à partir, il y a un juge qui déjà accord, bandimi babi que non, il restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Est-ce que phrase wana est vraiment difficile à comprendre? Vraiment, juste vandi. Balobi que non prier le kwana, balobi que non article 70 alinéa 2 lobi que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc cela veut dire qu'il y a un pouvoir, il faut élection salamana Congo. Mais il faut vous mettre en mutuna bino. Dans ceux qui électent salamité, le président ne partira pas. Donc, encore le moitié parce que poste n'est en Gouana. Et puis, Botala, le lot n'a pas sabi le mot. Ceux qui président le lot, ça va, na longwe. Mais ce que tu as longwe, il faut que mutumo na kata majorité ou ya remplacer. N'a pas ça exemple, pour mon monara que non, biso ba kabili c'est au zala zala kaka. N'est-ce pas le bon te na rozala. Ce que zui kaka la bi bon azuleti obeminako, na pas exemple. Pour la sola anaye. Tozi obé minako to bimise depuis que no yo ozala président ya Congo donc azala siko donc candidat na biso siko bino pe aussi candidat na bino donc obé minako gagner bango tout. Pourquoi? Parce que obé minako tango ke na bandundu bata bandundu tout mutu moko te ya bandundu ozala contre tous les bata bandundu ba voter na bango ye et tango kota na ozaïra koti na ba province biso ba kabiliste te ko supporter ye donc cela veut dire donc peuple bazara sima ya Kabila bazara pe sima na ye. Donc on gagne na ye. Donc cela veut dire dans Zoé Sabino que la majorité présidentielle est la majorité plurielle. Donc voilà biso autorité morale na biso président Kabila. Donc président Kabila a champion de champion Bakbundi saka mwana nzambe tetala siko ndenge na minute ndenge monani président Tshisekedi il a accepté. Abina accepté na ngana za la collaborateur ya le président Kabila donc a continuer pouvoir na ye. Siko yo boye yo zanani. Andimi na lobaka na bino à chaque fois. Donc ma solo ya politique boutique la rabato nzamba tinda. Donc net na kati Angleterre nazo yebisa F Bazaïda elo moko tu as bien fait de refuser parce que autant oyaki na Londres
au risque vie na yo. On a donc menace moko makasi, mais ça na batu ba sauvaka yo. Mais les gens qui ont il avait une personne qui n'a pas matonné à salela yo sécurité à makasi que batuba simba yon nzoto taza membre MLCT. Il faut la reconnaissance parce que il t'avait protégé. Ni t'étais mais les choses ont le kolobarate. Parce que bakane la kona nenge mabe mais à ça la sécurité na yo sans coûte yo yeba sans foutaye. Ça coûte nos tambola, on n'a même pas aidé naïe. Mais Andimi a protégé yo, que ba menacé yo te, a que coûte comme menacer la batte na libanda au bazaki na besoin que nous soyons bimba attaqué yo. Mais na yebi sûr que un jour sur le lovandi pe kanisa taillé, que na bola moi celle qui a protection. Tu as bien fait au tal obité. Ce qui n'a quelqu'un na signé bon déjà, au ezazia, au le bien on ba yo kaniba kabola 50-50 au le bien on anglais bien ba comprendre ngo. Alors voilà pourquoi nous avons il faut que nous ayons un esprit d'amour. Mutu a un esprit d'amour, qu'est-ce que le président Kabila a fait? Malgré ces accords non inclusifs, Mazan a besoin d'être inclusif. Abina Bassango, beaucoup de bons offices, beaucoup de bango, beaucoup de bango va signer comme inclusif, et puis on progresse. Toute une élection. Le peuple congolais, boyo kangai malamu. Tolongola esprit akoyinana. Esprit akoyinana yango nde siko nzamba bano pesa bino éducation. Éducation e ute pa nane pa biso ba kabiliste parce que ça très fort. Nzamba pesa ka mutu eloko apeso ka pesu eloko apesa na vision na makamutu oko ki pona en sens que oye ba côté abatu parce que j'avais dit ça. C'est mon travail. Comme c'est dans la Bible de Timothée, Dieu m'a établi pasteur pour enseigner ou éduquer les païens. Pour bazonga nanzela, en fait que ba réussir na vie na bango. Et ça biblique. Voilà pourquoi nous avons été à ce que batu na lobaka na batu makambo et roya à venir. Et net na lobi que na 2017 wana, si vous ne vous préparez pas, il n'y aura pas l'élection. C'est qu'il faut batu ba kufa kaka pour na ndenge baloba ke kuna ke non na Union africaine que non élection na avril 2018. Si vous avez accepté vous dites que non, ça va, ton dimi, tu prépares mon tunabiso, tu as une élection en 2018 en avril. Et ça n'a pas mal, mais bon, bimisi batuna libanda, batuba kufa, à l'après, boye na badroit na bino pour na yo ce qui denis se sanga aux apôtres na yo primature ce qui ndengeni. De la même manière, ça na petit moko azasiko ministre ya vice-ministre ya diaspora, petit ilunga. Peut-être en France, ailleurs à Londres, à Bimisa, bataille IDPS, na ba combattant mususu, ba faux combattant wana, o ba ya ba kota na IDC, atambusa bango ba marche ba loba ba Kabila dégage. Na ye na liboso na seka kuna meta ba buzo ba musuna be pecho penda ye akilongo la Kabila ndeni. Melelo ye wana za sikoyo vice ministre ya diaspora na kin. Avant dia, il travaille, yo salara marche na ye na nzela. Au Vani Nandaku, aux Anoka, comme support, il ne travaille pas, mais lui, il est ministre. Alors, et l'autre, il faut se soutenir. Commencer à aimer ton prochain. Aimer Mouninga Nayo. Linga Mouninga Nayo. Linga Mboka Nayo. Linga président Mboka Nayo. Tango lingi président Mboka Nayo. Et c'est alors, on zambe, à refonga la binomiso, boza un esprit moko ya bolingo. Alors, nazo zonga asu na ba 16h, ceux qui ont raté ngobien bimi, au beti www.welcometv.co.uk au landangam direct na kopanza lisusu ba secret mususu parce que bandeko batinenga ba texte message na kofungola ngosu comme ça to ba yoka la bien. Alors God bless you, see you.